Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Merci, Bandeko Balande, nous avons du public. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki, mon bon Mandé Fapembe. Si tu n'aimes pas toujours l'information à frais, tu as qui bon na Kishasa. Vous avez le droit d'inviter Nazana, Azam Moto pour présenter Binoté. Na Kombo ya Mundweri, Oya Botiba na Ebele. Mon quoi est présent, il va former Bana, il va coller vraiment un respect dans le monde théâtral. Tout vivre à un niveau qui est besoin de Emilia Maemba, basé Belé, Super Anita Lelo, Bango Tuba Uti Awa et Paya, Papa Mundweri. Mais nous avons les cahiers boétés, il faut le roi Tokin Akin, il faut aller dans la caméra, il y a avis du public. Donc, Babitouna Didier Masuki, ma réponse, il y a un invité à Bisso. Merci à toi, Eleonore, qui nous a retrouvé à Mouanan Tsuka, à Zanabiso Awa, na 4 émissions, Bambote Nayo. Bonjour, papa. Bonjour Didier. Question, mais c'est une occasion où je peux s'améliorer dans l'émission pour présenter vos condoléances. Les condoléances sont la suite à Yaya. Je n'ai pas eu le temps d'assister au programme qui ont répété, même qui vraiment attristé. On a appris qui Sangoana. Donc on a présenté les condoléances et pas Nayo et puis pas la famille no Mobimba. Merci beaucoup. Donc on a mis tout dans biso kasi. Bonne santé en mouvement. Santé en mouvement très bien. Et d'ailleurs Bomoni boina fraîchement n'attend la répétition autour souk sawana. Répétition aussi là. Boulot caracé boulot donc qui to l'embaté to l'embara pété. Santé mouvement est très bien. Tous les diffusés qui toquent au bâtiment, aux tala, aux opportunités, aux tala, aux lela, aux sepela makasi. Na richesse de zone de la chaîne. Na antenne A est sur Canal Plus, dans le monde entier. Borolanda biso, oyo ba yebite, boye ba déjà qui est na Canal Plus, il y a antenne A. Donc chaque samedi 17h45. Et puis vendredi, rediffusion à 11h. Mais, Papa Mundweri, la minute où la production est commise, passe. Les producteurs vont avoir les soutien. Et ils ont les antennes. Antenne est la première chaîne privée où ils ont RDC. Comment ils s'en sortir? Et Branima peut à ça chlore va contrer Billy. Voilà. Alors maintenant tu fais comment? Aboya. Alors biso Didier posé question mon qui toko. Moni bateau ba ça théâtre, auto ça théâtre lelo. Toujours ça on a ba conditions moko difficiles. Très difficile. Yo mona wapi, na habité sur il comme on a monde entier zalaka. Troupe moi théâtre hein. Parce que un espace pour foutre un bon chaque fin du mois. Oui, puis ça me choque. Quand on entend la master, petit, moussousou, vieux moussousou, passer dans la télé. Au moins, chaque fin du mois, on fout pour un espace $300. Au moment où on a kin. 300 on a pour moutoir zouango penza faut toto kabena na simama toya. Ah bon? Au moment où tout le monde a foutu la ndaku ya $150 té mais azo qui nous fout à chaîne ya $300. Question yo poser ngeza boy so qui na antenne A to slogan ndeni antenne A eza ndaku na biso et d'ailleurs en passant je remercie le comité directeur de notre chaîne Antenne A, biso le kaka, to futarata infranté. C'est par rapport na valeur à Moussala au bayebeli biso. Toza n'est-ce pas si a ofele, tozali na matos tozwaka ofele, toza na jour mobimba ya biso ya montage ofele. Donc c'est par rapport à la valeur de ça à biso. Donc biso fout arrêté. Mais le quoi biso fout arrêté
Naminga personnellement nami kotisa na combat o ezali que ba chaîne mosusu pe et comme lokola pe antenne a bandima po déjà théâtre ça constitue déjà une émission. Il y a programme, il y a chaîne à télévision. Alors beaucoup pas ça on peut opportunité au biso toza nango ba futa répéter pour ezo sala bango pas singa que la mawa que la mawa makasi et puis ou meli une antenne. Ouais. Bana batan ba Diego Kao na ba Livingstone ya Livingi les lotés et puis Didier na selo mo oyebi ke ba masana pe ba inanga ete ba biloko ya ba Nigérian oye le kaka oyebi ke le kaka gratuit Non oui et faut arrêter tala nanu ki congolais oya ndekono congolais ozo futisa ye mais oya Nigeria ezo sala bango mama na promotion nebite so na Nigeria kuna ba film on to lexila ngwawa nebite kuna peso elega bongo ba futa eloti non ba tsaka ba congolais te ka elokote ba ko lexa pe film congolais na Nigeria so que masuki soki na idée wana baba no bomona muke lelo balongolo misapi mi bale lo balongolo matoyi j'ai de longwe zolo ti ba olio muke tala no bota na babloko na so nga eloko ngo na benga ngo complexe complexe so na ke plus loin eza buzo ba biso ba congolais poso yenet na zana kinawa so ki musakata moko boye to mupende to mungwandi mo boya oteka ntabawa ndingari patie tonwa ntaba na mupanzi ba congolais ba préférer ba kino kosomba ya ndingari or ndingari na mona na nutege ndingari moko yawa ya na bantaba euta na ba Sénégal zo ba Mali zo ba Guinée donc ndingari ntaba wana asombia wa koni ya awa épice ya awa mais congolais zo préférer akino kosomba ntaba ya ndingari ke ya ndeko na e congolais wana lungo banini ngo bani complexity merci Bandeko Balandi misavi depuis boyoki ndenge président Mundori azo panza OK ninga expliquer bolingo pana so ba congolais ezate to préférer ba étranger que biso moko ba congolais mais président Mundori tonga to na likamoko boye osana bana ebele bazana poto lelo ba Emilia Maemba bazali ba Love Gila bazali ba Super Anita lelo bazali mais pourquoi ça la rater des fois quand même bango kuna basaleli yo mo eloko mo histoire opesi kuna basaleli yo pour avis du public ezali ba matos kuna ezali okufuta pe eloko te to sala ngo gratuitement kuna poto basaleli yo ba quelques tableaux batineli yo awa osangisi na bana oya yo awa pourquoi aux initiative wana te boule wana ezalaka déjà to solo la on a Super to solo on a Love to solo on a Emilia et d'ailleurs ndenge yo solo ba wana nga déjà na cotisation comme déjà partie prenante ya projet wana omoni ngai nena monaka c'est comme si ba scénario ezana mutuna nga leki ebele koleka suka mutuna ngai nana ba scénario e ba masolo na mutu eza ebele siko na banga so ina kufi eko tikala eko limwa. Alors c'est une bonne idée. Na Lukana Solana Love, na Solana Super, na Solana Emilia, na banda kosa ba scénario, nga na boa keli bango ba tourner ba tableau na bango kuna, biso après to salia biso après to monter ango. Donc eza projet moko oyo nga penza na fandisa na motema. Donc photo luka ti anoyo si la te projet wane kokisama. Anoyo aussi la te. Sans vous interrompre, bazabana oyo ti lelo na poto. Ndenge ba vivant entre bango na bango so tali o sentir que banu ba utine école mo penza ya bien ba ça respect so ba combien loko bilaté les athées et puis so ba comba ça dit texte à pièce des gars ponga yi eloko liboso no moni théâtre ba tu ba bebisi yango théâtre ezana no fond na forme théâtre o lelo ba musuba osala na lo ba mabete ngani ngolo ba mababa tuté to bungisi penza ba fond to kota suko penza na profondeur te komi ka blo mo à terre mais muto aleka na nzela oyo en tout cas ako raté peut-être ko sanola suki mais ako raté scénario te donc mutu to aleka na ligne na nga akoye ba scénario kitoko po nga eloka mabele ka te avant eloka eleka fona tala est-ce que oyo
ekobala na makanisi ya bato ekozala na besoin ya bato mpo moni lelo miso basala biloko mona oyo tata na mama bakofanda te na bana ensemble batala filme ofosala filme moko oyo bato batala ngo ekogene bango te epuis bafilme ngai nasalaka filme tunga nasalaka fo kaka esalamaka motu moko ya yebisanga bi mais lisolo oyo elekaki na famille na biso ti lisolo oyo elekaki na famille ya bambidio te lisolo oyo elekaki na famille ya batuse silu te lisolo oyo elekaki na famille ya banani soki banani okomprendre ngai nasalaka eloko mpena oyo réalité mpo fo tosala réalité tokosalaka biloko moko toramase kaka bongo tie mabe mais lelo soi-disant tant aux na bango avant nita ba Emilia tant bazalaka ozaka trop dire na bango zo lingate ba ki ekota ba nzonzing parce que tu étais encore trop fort à l'époque on va compter mingi na yo moko et lelo bango bakenda ba otika na bango lelo ofungole mon porte ba sa ba nzonzing à côté to lingaki nanu ba ko lisama yele ngalinga so muto ake suite ezala ba retour ezala bien boui panza sangono panza na makasi à partir ya banzonzing ngam na pesa ki opportunité on a d'ailleurs ngam na pesa ki kombo wana Emilia super na love ba témoin tant na pesa kombo boui abuda ala nanga tina parler po abondela ngaki na longola kombo wana ngai bisete esprit nanga déjà monte sali ke na peso kombo wana alors tango abandi rôle wana toyaki ko corriger moi muke ko corriger te to ayaki na ba ligne moko boye oya ba kizengi ba kota kinanu te. Et c'est ce qui a fait que bah producteur rebelle bah sepela qui na rôle wana qui invité par-ci par-là mais ça fierté makasi ponanga tant on a tala produit wana ngai a évoluer tant on a ba film ba Nita ba ça na poto ba super ba love ba Emilia et ça là a plaisir. Alors cette fois-ci tout ça la peine que biso ato sali bango kuna basali mais na bité oza canon pour scénario na fan de lango penza ba scénario wana ezala ya dégâts penza mais lelo soi-disant théâtre congolais ezaya kokwea yoza ancien na musala pourquoi ezaya kokwea et on est sali que théâtre na biso et comme bon on a c'est alors question non ce qui a bien posé les problèmes est clair. Au moins na mboka so social kaka lali so social en mboka lali et importaka ba secteur nyonso et importaka ba activité ba domaine nyonso so social les zongi au moins na ma nyonso eza ko fungwama rien ne va au pays dans le bon clair rien ne marche tant rien ne marche wana na ba mbwa ko tu ba comprendre que mboka zo vivre na pas pour mbwa normalement régime alimentaire mbwa ya kitoko eza mukuwa mais mbwa lelo luka mukuwa zo zoate ekenda mbwa ba changer ba régime pour ba palo zo lia pena biloko misunio e misa mikuwa ba palango eza rare au moins maintenant mutu mo we abandil bana le 1er de janvier til le 31 décembre ndunda na ndunda na banyama mpe ba comprendre que to botama na faux payer pour scaris yemo na ba on pe ba solo ba bi yo yebi ke ba ya na ba niti ba côté ba Paris wana na ba Lausanne na ba Toulouse na ba Nantes la jolie banini banyama so na ba ki nyama ya côté kuna me kitoko bana nyama comprendre na nyama libuma comprendre que galère mona fanda na boye ya bana bana tongo tipo quoi rien et puis ya yango kutu pa libumo ya côté wana ya wana sali pina 6 mois miliki kutu côté raté so yo ka fente comme ba congolais ce qu'on fait comme nini ba miliki ya mabe faut tia bulukutu pour soigner nzoto fente ka kozanga miliki le fait que miliki ezate et comme que non moni bulukutu ya pamba et soigner et traiter kibeka nswengina na ba maladie ya ba mpiki depuis quand recherche na salango moni eloko ngeza bongo pauvreté et ça là que et même maman nyonso na se président Mundoriso lelo poto elio bolelo ke bana basangani président biso umepe na kinto bengsai mouvement pe kufi nango bene te mouvement ekufa te na sens nini poto eza posa na nga pe posa na ngai
mena kende pona musala pona mwa tour pona mwa nyongwa misu pona zonga kena kende kana fanda te na ke mwa tour mwa nini mwa bulo kozonga na sansu wana donc fana libela te otika libela non te wana oza mwa pasi po ape ba charge zati ba charge za pe ya mwa makasi et d'ailleurs ape ba combat toza nango ba combat ya mboka izake to bunda pe ape ko maloko apoto po biso to so toke so biso to toke awa banani ba otikala ezafu toza na Olga Mukalenga na Lyon wana pigment c'est super anita lelo mais yipsa no président Mundweri pourquoi yenda bimsa esobe mais esobe lelo sota mwana nzela gaz à danger et que vie Mundweri so azoleka ba misumu na babeti ekara eza dit à quoi so que na bible et salama ke nzete ya malamu baye bango na bambuma nango oyo so bango basala ezaka fierté po nanga po ngai pe tozo sala lelo to sala lelo école te école faut formera batu obi ke oza lelo peut-être enseignant ya 6e année primaire mais européen ça moi na mayele o mayele wana soki sali développement nango eza na fierté na yo pour l'accès qui est 1 + 1 to racine carrée de 9 eza boye alors tant qu'on sali développement nango mukola kuta na nzela osani na pe so respect bi que non base ya formation nanga eza ye et puis mambo yo batu ba sala lelo biso to sala gango déjà lobby vous comprenez oyo sa malelo biso sala gango lobby eza ko la otala lelo so otala na zine na nga faute ba joueur lokola ba kambu bayeti mais au banda et peu balaka batika pe masolo ya danger o eza kutuke ba blo muso banda e basala ti lelo mutalo longa zate comprendre eza bongo président Mundweri na net ba mona ka été les hommes ba sepelisa ba top vision ba vie du public ba site belé ta ba théâtre lelo mais na monde internet aux appels mingi te on dit aux anoka focaliser l'antenne en akin pourquoi na auto sala film ya kitoko ngali ngaso na sali omoni oko ya osali 10 films elegi inaperçu mo yo betika film moko eningi simboka to sala film mona rabi to sali film mona rabi donc oko elo na bina donc film on attend ba kotala ba mona mzaki baya ya mo basala ki 20 mais ya sali ka moko mais les 20 wana ndeni alors question oyo posé nga na ebisi siko ba téléspectateur ya vie du public ba tout na ngope yo po yo be koloma solo wana ti yo be koloma solo soko yebisi nga na minute oke na so ba film na pesa o ba no lekisango est-ce que na ko boya ko ndeni nga ko yango na yeli après émission to sola à côté bayaya baleki bakulutu banoko banankazi bozo mona soki botalité ba film ko tala biloko oyo ezoleka na bakina wa eza ba dégâts donc boko songo sikoyo na avis du public soki elegite etala mutu boko tuna Didier Masuki yona soki elegite ye donc bozo zwa yango ya mopiku penza ya bien ya propre oza que ce botala on a parlé papa fanda no wana mama fanda bana ba fanda et ko déranger mutu ne lorote et ba message wana et ko te ya bino makasi bo mona kinza makambo wana za na kati bokutana kutana donc na pesi parole d'honneur nanga avis du public ndenge za wana to a déjà na partenariat boko zwa yango ona mona kite ona mona kayo sute ote wana avis du public boko zo ba film wana donc Didier soka kozonga nango te po aza pressé par rapport ya emploi tanaye mais au courant semaine oyo te oyo ya sans faute bosa nango wana parole d'honneur nanga ko sate na loba vérité eza bon président Mundweri bosa na organisation te en tant que entre bino ba comédien pour na rendre hommage na ba comédien au batika kabino beaucoup fait belé ya ba jeune ya mikolo mais tant comme le 1er août jour ba mort tout le monde a jamais présent Mundweri dans la tombe il y a artiste quelconque pour nous rendre hommage pourquoi et ça la mara d'ailleurs toza na nous association na biso NTPC toza lelo na ko remercier makasi mutu na biso nani master boyaki ça ya président yango wana te wana masolo musu wala mususu
tokanisa JP Masamba musala nango penze salaka yango wana. So problème eza nini? JP Masamba ça musala makasi eza ko aider ba comédien au baza en vie no ba kufa. Mais toutefois yo comédien so lingi ba sala quelque chose yo mon peu faux à la membre na kati na yango. Tant ozo ko contribuer. Alors tant yo ko zo likambu ba ko assister yo. Quant à Bokendo tala ba nini ya le 1er août et ça là ata musu pas si ba musu ba ko le kate na ba tombwana ata la mutomano liane tomano melanaye sikoyo azana kati awa ba musu dérange ba musu ba ko ga eloko wana te na nenga mabete na nenga. OK. Merci beaucoup chers amis internautes vous organisez présent mon réseau Panza Poké mais toujours à pied levé en pleine répétition vous avez quand même tamingité présent mon on a yebisa bato master nanga tozala naye autokuta na situation moko ya pasi master azana mwana moko abota hors mariage mwana wana azana 12 ans tanga bali mwasi na ya sika azwi mwana na 12 ans eza conseil na ope bato azwi mwana na 12 ans aye na ye bafanda na mwana ndako siko master wana azara mona so azana mwa $10 na ye atie na porte-monnaie abombi $10 ne na kati ya porte-monnaie je muso atie tongi to bima boye aya abia na mwa 10 mo boye to vivre bien na 10 ngabi yo na 10 ngana na 30 surtout quand c'est au 40 to vivre kitoko to lia ntaba mboto tout to lia siko master a côté na chambre abimsa porte-monnaie a fouiller carte d'électeur eza moi décharge mon pagnongo ezalaki wana ata la $10 ezate mais ezate fouiller ezate habité na tsango kaka babengi madame ne yaka madame aye na tsaki $10 na porte-monnaie ezate ndenge nini abi papa pardon ngai te et oyebi ke ngai epai tosambela pa ya pasteur Abakuk sa pekisa biso loba porte-monnaie mobali téléphone mobali ko simba kate papa ngana simba porte-monnaie no te fo ezaka mwana na yo wana abenga mwana tuna mwana wangana ba beta mwana à mort ba beti mwana eleki une semaine azui sous $5 tient na porte-monnaie $5 masa yata la boezate madame yaka obi ke lelo na sous $5 ezate papa nga kutumaka mwana ko kotsaka ngai te pour nga passer à Bakuk saloba porte-monnaie mobali téléphone mobali na simba te papa na simba te faut zaka mwana na bazwa mwana ba beta quartier mbaba yokela mwana wana mawa masa yeko tuna ngabi sikoyo ils na kusala ndeni ngabi mwana no akamuyibi te na proposer piège mo ngabi tia piège on so tia piège wana muto ayiba ala na porte-monnaie okangama na obina piège on te me boye bango a vu piège a tie na moi $5 sur na carte abimite koya yaki mama na moi ça fâché yo na pex na owanga na mbanda osulanga mbanda owanga to na kangi yo bo okangi nga wapi na bar to wapi te na kangi yo kapoto na zongo wapi na porte-monnaie noté na zongo na porte-monnaie na yo na zongo na porte-monnaie no kapoto yo oyo kakate abia mwini na kangi yo le baki ke passer à Bakuk a pegisa na téléphone na porte-monnaie siko oyina mona ondenge nini do yo mto yiba maman mtayiba Merci chers amis internautes aux ambiances avec du public. Alors moi 2-3 mots na public olinga kayo quand même. Na public wana ndai zali kambo libanga. Batimo na sispana na mabanga na mutema malamu na zongi bango. Super Anita. Ozuli banga liboso wana ko teza mwelon ba ko sala pe fondation. Ozui mwelon. Na mwasi na ngape na motema Didier Masuki. Na motema Didier Masuki. Et puis nzambe tango za na likolo. Po nzambe pasa la émission te. So iba tuni pe nzambe ndinga zala wana. Po nzambe mko akoleka bena be émission ya Didier Masuki. C'est pas Didier Masuki te. Alekine ko nsuba yibse nzambe. Ne otala mukilibo mona ba bolingo ebele. Bolingo nini pe no yo marago makrasi. Arotanga Didier Masuki na Anita. Super. Alors bon moni bolingo wana tala eleki ya intel et puis Emilia Mayemba yo ebika na tumbla ko Mayemba Emilia Mayemba de Mayemba et puis Love Kilao na souhaité yo ba joyeux anniversaire non public on a ngaki na lobango pe na monoko boyoka ozo seka oseki bon
Grand Zima baula ya yo yangwana kenda zonga pa zo ya lisusu champron baula Toussaint Toussaint Silou na kotikala koboa kote timukolo kopekisa ngai Benoît Silou ato pesinga na koyoka te mbidi ka le grand comédien azosala masola makasi na mboko oyo na bwaki ye na poto tazani ka azwi libanga me ayeneka na kinao et puis Justin Nzengo masalanga Justin Nzengo de Valentin Vimpi Gérard Basilwa Yaya Selina Matumwene Gira Bruno Dimbu Kimbu donc ba kombo ya koboa keza ebele yo pe na longole go na zongi sio na zongi sio pona mawakaka fijo mbia vanga omoni zuli banga yeba longwaki alongwaki na sala liste rouge alongwaki imwa kama pe elekeli yo na bwaki yo oyokine na bwaki yo et puis ba toboka pe DJ baza ebele mais moi temps est limité oui pour aller à la ramel ou nous sommes en chaque fois piko mabanga bo lembango bo pexanga pété na yoka pe mututé. Merci beaucoup na ba fanatique tu avis du public nous tout bolinga biso boto na présent Munderi DJ Masuki pe na ozanga te ko remercier bino on a commencé par Bogos Anderson papa chéri de la presse Jibin Plan de la presse moi na mbalo ata kitoko beauté tourner ko leka makama bo fozo nga na vie du public ok na baso bien nzoto ataille bien au moment elono ki nunga moto benga mwana ntuka car na vie du public makambo ok pour ba patron wa site bango moko ngamo kuna kolobala ngai te bino mo bo juger donc bambote na bino tout Christine Lion bambote na yo mais petit na ngani Christine ba diminuer pour gagner wana le kitro bambote na ba ozali maître J à niveau Lyon bambote na yo maître Bobo bambote na yo Koumwa pape monter ma mère rêvé babi die maso so mi maso ba formule mso asika na zone on a Suisse bambote na bino tout Emilia Maemba bambote na yo Noela de Bundes die maso na bossa nyote bambote na yo Olga Mukalenga bambote na yo Super Anita Lelo vrai chéri na Lyon moi zo kitoko na tem sa mato ya bamboa bambote na pa ozali omoni to sa émission na papa na zo zonga kalate Tota la vidéo trop simple. Bino tout bana Lyon. Arne ça la poto na poto. Salamanda le Bogar 61. Bambote na aliter la Facebook Fenda. Bambote na pas aux allées. Bino tout vraiment bolinga ka DJ Masuki. Bambote na bino vraiment nzambe apambola bito mona ni bongo mbala sima. Ciao. Ah ouais, Kakebeti. Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. DJ Masuki. Andy Chu, Narcisse des Sarons.